Akangu pe bangankolo wangai Téléspater. loyeli malamu na makamabuki. Moi je suis de Sankourou. Biso tozaka na rond-point wana. Tozana papa Wemba, tozana maman Chako. Papa et Kando Nyangunga pe tozana Sankourou. En tout cas nous les femmes t'étais là, tozolela. Et puis biso so anamongo. Anamongo, ambotomba, weto tenganga ne wako na papa. Oto chikaki, ambotomba. Ouais, osambisha. Osambisha kakona katenga tonga ne papa. Tamboko chela na, oto chika papa, tamboko to senga anacha te dango yo chamoyo. Parce que bobenga makasi. Te komenda pakala wa chome te ko bita, chote ko wake mafumbi la boka. Mobala yo. Asali ni na vital. Non, il faut aller par là. Apa webse. Non na conseiller. Ndenge ko maîtriser. On a bien, on a sexy on a bien nyos. Mais sikoyo. Naza ni bali ngofi watete la. Te. Yo ala mitenge na mini. Les minigine zo la tanzoto. Vous s'abonnez massivement dans quatre network. On a passé pété de kinda, mais passé pété vraiment tout vendre. Nous appelons mon scène en Zambie. Pasta. Dit que mon batété là, on a l'ingité. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Mais pasta, avant tout vendre non parce que communauté était là. Ba benga nga tant que moi na Sankourou, moi na Shingavele, moi na Lotarede. Je sais que les batété là tout bazar mon doté boté la biso. Na sapé moi na Kinshasa. Ba quand même choqué, ba tout musuba le bété, ba tout balanda qui bazoé ka partir na muké, ba bi continuité té makamuni oyo. Pasteur Joël Alobaki. Bon, babenga pe belé parce que nazana ba connaissance et belé ko bandayo ba tété les belé. Ba vie nyao banine. Biso pe tozali ba na mongo d'autres en association na bango. Bon, il était un peu fort, il était parti un peu fort. Bon, alobaki bazali ba sauvage. Baza ba sauvage. Sauvage, te basite na ba parti à la tête mais alobaki ba tété là ba sauvage et puis à continuer qui bon, le mot déjà sauvage est bien. Moutakoza sauvage ce qui a provoqué était. Donc il doit retirer le mot même si Nayoki qui va les plaintes. Il faut présenter des esquisses populaires et puis et qu'on calmer Makambo Belé parce que bah tété là bah décisif, bah combattant. C'est ça. Donc bah Belé et bah mbongi Belé donc bah tout le monde va retirer le moyen peu au PMT. Donc je demande pardon d'abord dans comme on a eu ma gars déconner ma casse et puis il faut faire un pardon public pour à sa vidéo et là pour présenter des esquisses et pas il y a communauté là. Je suis contre lui. Je ne suis pas pour les pasteurs qui condamnent les tribus, qui sont dans les tribalismes, qui sont dans des mots qui choquent. C'est pas bon. Ok. Mais pasteur, on a évoqué tout à l'heure, votre sur partout le monde entier. Le rôle de pasteur, quand il a mis sur la pagane les années. Bon, rôle de il y a qu'à préparer Bino pour l'enlèvement et puis qu'au thé à Bino. Pour encadrer bino pour nous préparer pour les aller na CEO ya mabele puis les aller lier au de comment on a papa na lola. OK, papa na lola. Mais tout ce qui sima bato tout à l'heure baza vraiment plus na besoin de la précision belé mais ngana ko senga to zonga mwa mukie na makambo ezali ya frère na biso Mike ça biso passe biso nyonso oyo batu belé penza bazolela ope batu mususu passe ta pour apprendre yo baza penda ko condamner zawadi wana bazo ko condamner penze belé balobi ete mobali nyonso azaka na nzoto azaka na ba poso de faiblesse qui peut moi si oui na moi légèreté mukie et rozala ki mobali pas ko koyane si facilement mais bisa biso ni lecture ni oyo sala ya yambona po yo zali papa oyo encadré pegnel ba tu belé penza na kati ya vie professeur Kinshasa partout le monde entier ba condamner ki na makambo belé tango meki na pegnel yo zo teka pegnel yo sama makambo belé mais makambo nyonso esili bato ba yo kaki pegnel lobby na mo makambo elimi le ba ozo esa moni. Bon na salagi na kendai banquette. OK. Na télémela ki Mike pendant un bout de temps. Nous avons continué à télémela na télémela qui est na sengaki qui est vraiment contenu à certains éléments. Na lobela qui est pe ayeko sengaye moko à ça la repli stratégique pour avoir temps ya renouveler
relation na ye na Nzambe parce que tout concourt bien de ce qui aime Dieu. J'ai voulu entrer en contact na Mike. Na Mike, oui. Ouais. Et je suis entré en contact avec Mike. Vous souvenez frère Mike? Oui. Na souvenez ye na ke oyoka son de cloche. Na comparé ba son de cloche wana. Awa na ke na ma penalité, awa na ke ma musute. OK. Naza na makambo kaka ya Zayadi wana. Ya Zayadi to vandi wana. Nga naza mutu enquête, na mutu la vérité. OK, mokilipe yo kaka. Na rotia sur place publique. Version mususu. OK. O na zui na meki ko enquêter. Bato baza ba vidéo. Pour na Mike alobi boyi. La fille a sengaki featuring. Quand a sengi featuring, pour nga na mutu la vérité. Na biyoto yo to ndima yo pesa baba écran prophétique. Na pesa ba version. Pesa biso. Pour nga na tuni ye. Otuni Mike. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous justifiez tout na TV. Na ba nini yo da malade au sengi padote, ozo kendika na baloyenge na. Na badai na entourage na ye. OK. Na ke siko verrier moko. OK, c'est très bien. C'est difficile pour yokanga. C'est difficile parce que modèle on a bêta depuis un an. C'est au nyoko la frère Mike. Na nyoko lete mais na lubaki. Nyoko la hi. Azwaki ba frappe aérienne ma casse. Alors na lobela qui na trop dur. OK. Pour Mike on a petit nanga. Ya kala to bundana e bitumé belé. Moi na pe maman tina pas na mingi. Donc to bundana mais là j'étais touché sur certaines choses mais pour la fille là Zawadi. A Singa ba keda studio. Tant ba komi na studio ba sisi akego tika ser wana na motel Fikini. Pembe na grand frère na Roger. Na ma venu Mobutu. OK, na ma venu zako. Ezali ba minuit et quelques ba heure tardive. Tant ba ko studio ezali na Kitambo. Akitika bango ti na motel. Na venu Mobutu pembe na Roger na porte rouge mo boye na tindi de enquête na nga ba vérifier. Tant a komi wana abeti porte libana ba fogolité mais à un moment impossible il faut ngami à côté. Tant à côté abeti porte ya zozela. Quand abeti porte azonga bi ah papa bazo fongola ngati. OK. Voilà bazo fongola ngati tout ça ndine. Est-ce que nakoki ko kende ola lisangata na studio à ta place mon boy comme ça na batongo na zonga ndako. Il n'y a pas de problème. La siminzela ba kiti na ndako amai. Comme il y a 2 heures, 2 heures et quelques. Ba militi sokelo ni baliaki wana basali mo loka olia balé. Quand va se golia, to comme à 2h30, 3h. Bah tini batunaï va louer taxi. Pendant le comédie va presque 3h. OK. Tant bas 6. Alors, avant papa, na meli maitro, na meli bajitro, masuba. Na ndo suba. Nde akei, quand a go suba abandonné au filmer ndako. À côté na moi ba place à filmer, yena ndako ne bon. Aranet ba bisobo ibanda ko porte ya polele ba fermate we aki akoti tango akoti sili azongi tango azongi babandi ko continuer ko solola ba na petit salon na salon na e ba sololi sili masuba ake ko kota lisusu tango ya ke ko suba a filmer na mbeto akende côté à chambre a filmer mbeto abi image na bo mona ngo a filmer pe mbeto ezali le lote moto ba ezali na kata mbeto te a filmer ba place ya kota ki wana a filmer yango azongi wana ba comme de ba 3h et quelques. Alors Mike alobi na ye bon place a olala yango yo ngape na kelala po na fatigué ndesco Mike ba 4h wana Mike akoti ai lala abika teni na lata ibata na mbeto teno balata ki wana jina zai nango na elamba la na likolo yango akeko kwela nango na mbetu aziko ete na e alali po za na problème na makolo azai na pota mo na likolo oye ekokai kokata bakata likolo. Donc il était là. Mike m'a montré aso so alanga azana kati hôpital batie biloko na nzoto batiaka bato ba cardiaque. Donc azai to le polele. Comme on a l'habitude à filmer, il y a des cantines à filmer. Il y a des filmer.
a filmé été nabi na filmé été to sisi wana abi bon ya tala likolo alaxinga na likolo na yi pota munene awa pota munene et ku fait créer même libulu wana na kati abi tango nga na lali na pantalon na moni na lali 15 minutes après na lali wana ba kezo taxi ba luka taxi po abima na tongo tango ba ki ya lali na e ma moko fi wana alala qui place alala moi je suis honnête ouais j'ai dit même pour ma jabou j'ai fait l'enquête vous comprenez nazali Pasta, tu peux pas la biso. Il faut tozonga côté frère Mike a fini kaki. On a apprendre basi belé baser aussi kapona moi moi aussi. Yoga ba fini ki a fini ki correct alali na pantalon ba vérifier na elamba za inango. Alors et sali que tant il y a côté kao la fille a quitté la chambre. Place ba pesagier ayesko yo so batali très bien. Azok abingai muto ina mbetu. Mike Abi c'est moi qui était sur ce lit là et ayi nango mutu soute abi nga elongi na nga to vandi na lali wana na oyebate so otali bien que mutazo filmer nga vandi pembeni. OK. Azota la caméra donc azota la alors après partie moko pe bato a monité et dans la partie moko azui liboko ya Mike atie na tolo na ye. Bon nga na moni vidéo abi ezali au moins abi moko ezali 17 minutes muso ezali so 4 secondes oya 4 secondes wana nde azui liboko na ye atie na tolo atie na tolo ya fi wana liboko ya Mike lowa lali atie na tolo na ye fi na mtache to Mike atie liboko ya Mike azui liboko ya Mike ndinga la atie na tolo na ye oh mon dieu donc atie na tolo asali vidéo ya 4 secondes azongi singa liboko après quelques minutes parce 4 heures et quelques 4h50 ou quelque chose bon aya koko papa ngana komokende ngana komokende ngomokende nde naza boye na okende po na moni tongo etani taxi payé nakabi OK tokutani kaka na studio yake tango ake azongi koto ya grafe na nga Roger na Mobutu na motel Mike abengi lisusu abibo toke no si sa partie à studio o etikalaki mais avant kende amoni maman moko yo sali abengi et puis bato babengi ba mino to moni vidéo moko on dirait yo olali ensemble na Zayati abi non ngana eto olali place moko te version ya Mike mutute ngamoko nazi courage ya kobenga e Mike aba atomogi nanu na début vieux linganga te yo boye yo fo obaninga manakala yo lolo bana maselo yo pe na mwasi nanga pe ozawo sola pe na ex nanga yo boya maselo ex nanga pe yo pe ozolo balege ana nduta te to swali fo ngana zo maîtriser kaka na bio loba nanga ngai na besoin na ya na ndako na yo na sola na yo oboyi ko yambanga bi oui na pese ordre ba ya moté parce que na moi que olingi no ngate obeta nga trop. OK. Na bibe na bengi yo avant nani penela ya. Abi oui oloba na nga meta na ke voyage ari pressé na ke. Ngabi bon OK. Mais sikoyo naza na besoin ya donc à se défouler quoi. Na tiki à se défouler. Bana bakanda zana ngopo na yo ase défiler lo bana bien na ye na bien na po so sai mabe na obete kaka na bien na yende na boye ngana muteke ona banga mutute ayibisinga vie na komo nzambe ngape na se préparer na ko yelo la kaida pe na saloma be na ndenge na ngana na bi po me ate défouler alobi manguna ye alobi na bi na ravie na yo na obeto kaka ta na betio mais yo il fallait ça l'effort obenganga que vieux version yo za nango eza version oyo eza vérité ou version wana eza vrai mais tout ça na tuni elongi wana ya mbeto eza ya yo pa abi elonga mbeto eza yanga ndako wana ndako oyo ya yo to ndako tabi ndako nanga mwana mwasi na filmer wana bi oui eza ye muta filmer bon mais l'histoire n'est pas comme ça habitango to na bengi yango moni vidéo moko boye audio moko elekana ibo nazo tuna ye mais nazo ka mbali na bato alo bananga ke ngai na obima na yo
ngana sa iboya o vidéo mo ebima habité awangani habité te nana vidéo mon côté et pas na yo nana vidéo mon côté et lo mo isati Mike tanga moni ya wangani Mike akenai ba ye okuta la studio ba sali studio quelques jours après Mike alobi ki na moni mwana mwasiona ba benginga. Mais pas ça, merci. Quelques jours après, moi, ça m'a béni, la biso. Parce que ceux qui première vidéo, ils que pasteur à la kinaï. Obi wana fi boko siko au côté ba vendre ko la zo acheter téléphone ne boye. La fille azo lo ba la pasteur que non azo comprendre sous tout ba bazo ba pasteur pas expliquer. Non, wana alobelingati. Wana expliquer au. Mais oh ya za lo ba na kasi yango ya zo tuna Mike que Mike azo tourner que yo obimisi vidéo nanga soit disant que boy. Mais parce que Mike alobi nanga boy. Fille oh ya zo ganga wana. Aza étrangère, aza fille wana te. Abi image o la fille wana za so zambienne to aza ougandaise lo mombo. Abi azo lo bana lingala te. Alo ba pe na français te. Abi bo observer bien. La fille là, o ya munene bazo ganga ah Mike. Abi fille wana aza alo ba lingala te, alo ba français te, azo lo ba munoko msusu. OK. C'est une ougandaise ou ougandaise ou bien étrangère mombo que na habité, ba o luka film porno na ye. A tourner film pour moi, bah on a film on a mobile manango pour bah relaxer film. OK. Je suis un homme sincère, un homme qui parle avec Dieu. Je ne dis pas que Mike a menti ou n'a pas menti. Je reprends les choses vraies que j'ai discutées avec lui. OK. Alobi botala garçon au place par là que sa vidéo à Makila, il y a sexe à fille. Habitala makolonanga. Bato ba yebi makolo Mike bakala mai atambola pe ba kilota ça ana mikolo mike wana ti. Et puis na likolo ya gauche Mike a kitinga alaxinga image. Pota mo wa munene zao. E kauka me libulu ezao. Na pota na likolo na se awa. Abiba observer vidéo ana. Ye azape mukene wana te makolo mikete. Donc la fille là ce que les aïeux filles ont été parce que bota makolo na pota on a pesio. Observez la plaie là. Est-ce que bon na plaie wana eza bon na banga katanga makolo. Est-ce que bon moni eloko wana bon na kezanga? Mike m'a dit ceci que vidéo na pesa été. Albi fi na bengié. Alors que na ba vidéo na yo pesanga $30,000. On a fait on zena kin toi qui ndai déjà. Bon, on a évité soit qu'il n'ait pas mais à 530 000 $. Mais soit qu'il n'y a mon frère pasteur Mike Aza quand même comment ils arrivent dans Mboka na biso. Non. Si moi maintenant c'est les chantages tant à bibi dans Mboka. Et où mériter Babylone on sali rapide. OK. Et où mériter à 530 000 $, il y a boudé en wabi ngana vidéo mon côté. Oh yo za vidéo yo sali na chambre nanga. Nanda kunanga. Mais toi tu ne m'as jamais abi vidéo na sali yango na ero ake masuba. Ya zolia ya bimimba ngwake ko sala ngoti na chambre ne ba planangi femme pour azwa crédibilité plan na ye ke ndenge tango Mike oya ko lala tanga ozongela mbeto wana bato ba confirmer ke mbeto wana eza na chambre ya Mike na ba photo voilà donc a filmaki pendant que ya za na bureau côté wana ba olia yende aloki masuba ne akei rapidement a filmer. OK. Et puis héros Mike alali a filmer pe susu bandako. OK. A filmer ba photo na ye ba place azali tout ça a zongeli po ya kozwa image oyo ya lali na mbeto on a pasteur alali on a moi soazana ne a sali photo wana version ya Mike parce que ngana yoka kali de côté na tourner toutes les questions il y a pomade il y a vaseline. C'est là alobi malasuka ayeba vaseline ezali mokolo mwana na ye ya mobali abotamaki ne abapesi vaseline apakola mwana na ye ayebi eloko vaseline te. Voilà pourquoi alobi voilà pourquoi vidéo oyo wana oyo fi wana break na ye bimi makila wana fi o break de break bimi makila abi botala likolo à gauche botala so pota onga na l'action eza wana na senga ye kuta kanga apesa ngabite mais yo tuna yebsaka public ba kende batala vidéo wana po mobala la lit moi ça likolo na ye. OK ba mona makolo ba moni batala makolo wana. OK. Yo delil papa nanga delilis tala na kati ya makolo nanga omoni pota o ngayo elongi mombati akiti na. Donc andimi na afri bo so na pena vidéo. Oui, andimi parce que azaki tolo polele. Ba tie ba pare mo boy. Azaki tolo polele akiti na se. Atalisie atalisinga pota wana.
nde sali pe trou ya makasi na moni yango abi bon pota oyo batala ngoso na video na ezali et puis batala pe ta ya mwasi wana so ezaye par rapport na ba oyo ba image na ye na tuni esko ba image bo telemi bo so abi oui wana ezanga na ye on a olo ba star ba nini ezanga na ye na majabu pe ngana ye tous les restes wana pesa na studio yoka abi eza ngai image wana oya hotel mana na bilamba tout e ngai pongi wana pe eza ngai oui alors image ya fille azoganga ai Mike abi wana Mac abi boyo ka lango ya zoloba eza image ba porno alobi eza fille moko sa ba porno so ya Nigeria so Tanzania bazi bakati ba monter bakati morceau wana basali montage même mutu wana botala bien na zayati eza été c'est une autre vidéo pour baloba ke ngana osa amour na na sima OK alors c'est pas moi va vérifier et dans un hôpital tuna qui est pété pona nini batu balobi ke non pasteur alingaka nsima velele te na tunié falo yebisa biso ah bongo sika lobi awa ne ekata makambo ya lobi o alala été loko alali été pona ye mama simana ya koloba on te po eza vina ye et l'autre se pele les jours à souka simba vazini jour azaki ya bébé na ya botangi ba pese ke papa kolango nani jour à vazini na souka ezali jour bébé me jour peñe na botaki moi ba pesi pasteur vazini ba pesi e po papa kola moi na premier mbala souka mona vazini na miso alobi ayebi histoire ya vazini te mais na ovanger bato basangelo ngabite yo za musai na nzambe yo ko vanger mutu te. Mais parce que pendant tout qui était parce que la fille azapenda serpent hein serpent c'est comme si l'histoire la fille abonné commentant au malin m'a expliqué biso que non pasteur yo so na pasteur so na iti et na so na e pendant biso que non pasteur na sonné pendant une heure akenani na mutuka jour liboso ya mutuka prévu mutuka to monité le problème c'est l'image bon ngana après ngana beta Mike boyoki te to beta ki beta na beta te na petit ngai problème na ngana bisa bato na sala enquête oui na on peut ça résultat enquête nanga après l'émission nyonso même aux Hollande même à Mama Jab pour alobenga makama vidéo na bi il y a 2 vidéos vidéo oyo na nango mususu eza musicien moko na mwasi moko marié oh ouais wana na nango wana ni oyo bato olo ba vidéo ya Mike na mwasi songolobo na bina na vidéo musicien moko chrétien na mwasi abato deuxième vidéo oyo bazolo ba ye Mike na mwasi ya mutu moko boy ngana yebise abi me yo zolo bate za vidéo wana mais na tuna ayebisa ngelo wana bi ami balé alobelenga su mamo ya Moïse bon na moni ya Moïse to tiango épisode 2 te moi extrait kaka bon yoka en fait asengi ngai na pesa vérité na nous wana vérité za nini vérité zali ke pona yefi wana a monter coup abimi na été ana berere na ye ana makamone ya sala parce que passer moi j'ai na plan yoka nga beta jeudi bon Saint Esprit qui oui moi j'ai na biloko azana plan azana biloko donc pas il a réalisé moi j'ai biloko il pas il bisinga azana ba plan ni ya pasta alobi ke d'après ana plus de 300 vidéos ya nani alobi ka kaza 300 vidéos ya nani oh maintenant azoloba ozokanga parce que pasteur Moïse pas pourquoi oyate que non ba nous expliquer que non le babona ya ni soit pas éclairci ka opinion parce que ça ba frère to bosa na ngote yé parce que passe Mike kaza ba plan ni d'après azana ba break oh ba break ebele yo mo yata mo break mote non alobi azana ba image ba break na tinda ngata ndam aboyi abi yé azo ya tika ya oloba te mais azo ya ala tsape ba break na ye o ya ba mususu na biyoza biloka Moïse abina na biloka Moïse oh parce que makambo so beza télévision monde te ba hôtel biso ba popo te zo ko engager yo bon arrêter maloba nanga parce que yo comme bangisanga na bangisio na nini mitenge na bangisio mama na nganza bon na lobi boy alobi aza ba vidéo ana ba vidéo na bi vidéo ngo eza abia na ba vidéo mais pour la sakeye alingaka Moïse ozomona il peut rien faire habillé deuxième dossier alobi nanga yé abima l'église wana po amoni mutako tie liboko te yanga abima l'église a santai ke bonzambe ezali su mingi te l'église nini na Bethel abi papa azali na voyage roi papa azali na voyage ye pe asali une année na ndako akenda sute azalaka jamais passer l'église moi à Bethel
Ok. Azali prédicateur ya Bethel. Pasteur prédicateur. Il est passé Mike. Il n'a jamais fait une église. Oyo a dirigé à Bethel ti. Alors yango pour na beta qui nabi abimé na rébellion. Ya lobi que pour na ngana na rébellion te po quand on a moni que makamboze et a sentir que ça ne va pas na kati ya Bethel yango a se retiré. Pendant une année avant d'aller na ndaku. Après nous avons passé la vision, bon, mon fala qui n'est pas naïe, et zali papa mbiye. Azali na malade, aïe na poto. Parce qu'on a aucun n'est pas naïe. Parce que naïe, nandima qui monto azali père na ngaï molim. Abiso tan abima belé, aïe mana Mike, na Moïse, moi ça c'est que non. Voici coach na ngaï. Alors lokola, voici coach na ngaï, ba image ça. Oazo ba voici coach na ngaï. Donc na monité place oyo, il y a azali père na ngaï, ya molimo. Moutako sambelanga nzambe on a expliqué ezali papa mbiye adaite alors amoni ndoto eleki a somi église nde abandi église alors après abandi église donc il ne voit pas où il a fait la rébellion parce que azalaka te ayena bandimi ya Bethel te ayana mututé wana ngana ye na lisolo azolo bana alors na tunie alobi na ngana yo kibino bozolo ba ke majabu bozolo na peso kabilo non mitenge to sukte pasta te non parce que ngana mutu ba pétage enquête silité mais to silisa pasta alobi suma majabu nini pasta po yozo ko porter parole à gouvernement na minute mo bazwa compte rendu po yo so na papa Mike alobi ni majabu c'est moi mami mitenge zali na miniki panza na suka mo eloko linga wana mitenge pesa biso mo mitenge na miniki tumba na bike Sylvie Bongo ava po Sylvie Bongo asana kanda makasi na feza mika babi ba so ba monya ta mzawadi bo ba ebiti bandi bakosana mwa mwasi wana bon sikoyo ya poser nga ba question musu na tuna Moïse otuna Moïse po alingaki oui abengi alobi ke kota Moïse na kata lisolo ngabi jamais na kota Moïse popo na ye nga na contre ye na pour Moïse biso so bana to ba petit na yo na beta na na ba stade union so soutenanga na be na soutena yo na era pasi na ba compagne na yo na bité yo pité leki abi vie eloko azadi na komo nzambo wa monanga yo mona epité na ye nani ya Mike te na loba kité esenga na wana mona gaza mote ko na lobi ese na loba ite otuna ma pité na tuniet oya ye oya zayadi ya tuni ya kalate ya sikate oya kalezalaki na lobi awa na yeko pesa version ya makambu oyo ya zayadi ndo tunaki ngaba na makambo ya penel ngabi penel kokotse na dossier ote po kokotse na dossier ote OK toke na biso mopanzi makambo ya bolangi banini wana ya makambo pembeni mais oyo tozoloba ya zayadi po ezo sa succès kitoko nde apesika version siko ayeko pesa la deuxième version ya babiloko ya la ninga OK alobi nanga Moïse atika ko memaye epa ya couple bondo te couple bondo ezali bango wana oyo mwasi na mobali OK est-ce que vous comprenez très bien mwasi na mobali oyo ya ba responsable ya majabu OK alobi batu oyo bazaki projet ya majabu ewuti pa na bango moko et papa couple bondo oui mais ye azali na idée wana banda kala depuis 2012 atangeli nga bakombo ya bato na ko vérifier OK Eric non mais est-ce que aux ana moi loko na suka c'est moi loko za papa moi loko mais quand même na uti Goma nini wana j'étais Goma moi t'étais avec qui maman Waro maman Olivier na business class le bien qui la business class pétage baka mwindi ezaro ina boko mineke na alobi pasta tandaka afeza mika yo kana sibi bongo na aussi sanyo sote oloba indambo te pasta biko zo bebisa yo décourageanga na uti Goma ya lazaki pe na Kalemi Fungola Kalemi et puis okenai koma na yo na stade masoleza kitoko nasaka me mwana mama waro na fungola ndambo fungola ya toyoka pona moni mo Eric mo eza kuna sungi oka na donkete na notre chez la classe na donkete classe na zone sima asaki projet na mongo po ye abimaka premier na concours ya Mumbaya ba ya papa Charles Mumbaya alors ye peta odi poto en États-Unis atala ye mo ba projet mo ezalaki na ba programme aux États-Unis nde azo idée à ça la 2012 projet na SPC oui ezali concours pona
Kokourou Angasala, a ça projet, appelle Moïse Mbié. Il y a SPC. Projet pasteur Moïse. Appelle Moïse, papa Naï. Papa. Abiba Banaï déjà, na Malembe, tout ça, il a vu notre parole. même maman n'a pas sonné sauter. Émission Zamoulaï, tout n'a pas question moussous. Pardon, parce que aussi, pardon. Tout est Malembe. Après, si projet est-ce que les soleils Ezali, papa, tout là. Nasuka Rubangati. Moi, le Rolingana, Vino Pesali. Mais la Biboy. Projet SPC. Moi, le Rezako. Tu as dit, offrande, les grâces. Oui, voyage. Je suis allé. Donc, il y a Kalemi. Il y a Kalemi na Goma. Ah, tu es au Sangisa. Ça va. Na Biboy. Pasteur Mike a le projet FPC wana. Abandonné en 2012. Oui. Pour attendre qui un peu partout, oui. à les États-Unis, à en France, comme il y a Bima qui n'a pas Charles Mombaya, il n'y a pas de loko wana, na qui ne peut appeler sa balle en valeur. Est-ce que quand on a projet wana, ezaki comment on est SPC. SPC. Atie témoin na tu na Maman Lydia. Maman Lydia. Babana ina yi. Babana Maman Lydia projet. Na Dena. Na Dena. Dena wana. Dena mwana. Atangi comme on a bi Babana déjà. Moi biloko dia mike. Babana 2012. Oui. Babana projet papa Mbié pa yebi yango Moïse pa yebi. Malembe pardon. Avino projet que présentant papa Mbié. Oui. Après on passait Moïse té. Na Moïse. Na parce na. Baké nango. Baké ce qu'on a zen. Baké na zen. Oui. Na réseau côté de communication moi mboka. Oui. Pour basa le local. Sponsoriser bango. Non baké ba indien wana. Ah, eloko ya bien. Bon projet. Alors atangi pe komota tu na Eric Nez. Eric Nez. Eric Nez. Na Isaac Zen. Isaac Zen, ok. Abibo tuna batuyu. Soki makambo ya zolo be ya lukuta. Ne ba komi wana. Tango ya bimi ake ya zongi ba ekomi RTL, RTL siku ba sombi yango projet wana asali sango. Nde esali ke elora ne kufi. Nde siko tango ba ye ko benga ye papa Paul moko boye. Ba couple bondo batindi bango donc couple maza ba yo lukaye po abeta na matanga. Abi ezali Moïse té. Donc papa Paul, tu es malade. Alobi ke on a na loba ki na TV là. Tu es malade parce que makambo eza makasi. Ba couple ya papa Paul. Nde ba couple bondo. Couple bondo. Oyo majabu moi samba. Moi bande batindi papa Paul. Batindi papa Paul. Po benga. Pasteur Mike. Pasteur Mike. Po betela matanga. OK. Alobi ayebi te ke Moïse benga ye abi alokuta. Po na ye. Na on peut sa version. Parce que tout ça là ce qu'on appelle analyse. Tout ça l'analyse et puis tout ça là futur, tout ça là jugement. OK, yo lo banane. Jugement de ye. Pour son la lobité au lobana contre ye, ngana pour Moïse. A tuninga pourquoi yo soutenir Moïse pendant que ngana zalanga na yo Moïse azate. Na bi Moïse papa na atikeli ngai. Avant kufa, atikeli nga Moïse. Alors tout celui qui fait la justice contre Moïse, tout ça ngana hotelemele. Abi kutu yo lobi, oya ko sima Moïse asimbinga. Ngabi yo sima Moïse. Ote, ngabi bo mais tout singai. On le bibiso saute. Bon, na ero na pe na beto lisolo ka côté li mama Marcelo. OK. Oyo que pourquoi o koki d'après Moïse a sombinga. Wana makanisi na yeba sombinga. Yoka so mama na mutu munene. Moïse mwana na nga osomanga ndeni. Hein? Moïse za mwana oyo batikela ngai. Soki mwana zaleki na yo. Mike zaleki na yango nazali awa na obeta oyo nazongeli Moïse. OK. Po Moïse tala oyo ba yebisinga na Mike yango oyo. OK. Na moi papier couple bondo. Ngape na lobby. Toke non malembe. Parce na bike mitenge likolo ngana ina kata likambo. Zela ko kata lelo te to kata ona émission faut zela ngana que n'est pas Moïse. OK. Nazo version ya Moïse. OK. Na ye nango après ce que to conclure. To suga esika papa couple bondo ti papa Paul ba ozo Mike abeta matanga zaki ya nani matanga zaki ya bokilo je crois que o ya mutumo akufaki to mwasi ya papa bondo ou bien mutumo bonazo maîtriser te mais zai matanga ya couple wana. OK. Aye abeti wana passer Mike abeti oui tango abeti matanga wana couple ye moko bondo ba yebisi ke tango to balana ki ya 19 ans ou 16 ans combien nzembo to côté la ki libala eza nzembo na yo alors nga passer yo ni magna mboko bena mudaye bangate Mike Kalambai na banzembo nyos te na sens te ki ayebani pe na miso abatu. OK. Alors Moïse mutameko na yekuna te c'est-à-dire ya zo zaneti a contredire ngai. OK. Donc il y a que pasteur qui projet à pasteur Moïse
frère Mike azwaki yango donc il y a papier d'après papier na yo projet ya Madjabou ewuti ni na ye Mike ni na Moïse ewuti epai ya couple ye moko couple ba basali projet na bango oui et dire que nde na lobai na TV que ezaka ka fille wana je na soki nani oyo fi comment fi mobwe oyo azaki pa Moïse azena biboma bomba bimisaki ebo Trina abi Trina ezaka wana te je m'excuse en faux yepsa Moïse ndako ya nabi Moïse na dindako ya soma na mona na ville ya Kinshasa 10 villas ya danser 2 na Gombe abi net faux ndako ya zovanda na Gombe na barange ba voiture nyonso wana wana pasteur Moïse non wana siko Mike d'après mutasombeli ndako wana place avanda kaza couple bondo na ba kit na ba toilette nyonso na kati muta compléter atongi ezayi siko na se retrouver na contradiction OK abi bazana ba preuve nyonso ya olaksake ndako wana abi il a semé les millions wana couple et puis hier muto akenda kité eza couple wana nde bato ba isolaki ye ba isolaki pasteur Moïse parce qu'ils en avaient trop marre. Je répète les paroles. Oh, pasteur Mike Alobi. Naibi Mikolo bato ba comme spécialiste à quoi enregistrer. Je crois que ta mutu so enregistrer nga. Na éviter mais ayebi nga na muta pétage à quoi enregistrer nga. Mais na yebi ka enregistrer nga. Na tourner na bi non parce que Moïse nga na yebi ndako wana na yebi ndako Moïse eza 10. Abi soki eza 10 mais au moins wana ezali ndako oyo Madjabou mutatongi ba pardon couple bondo pe basali bolamu ba millions et belé pe atie mbonga pona ye. Pourquoi il est ingrat? Abi au moniteur vidéo mo ele kawana vidéo wana ezo lakisa ye mo azo kumisa couple wana. Abi pourquoi il est ingrat et qu'est-ce qu'il y a entre lui et moi? Donc pona ye couple wana eza na problème moko te pourquoi linga boma libala batu ngabi atangi koma mutute na télévision atanga ngoma mutute abi pourquoi yazo sala netike couple wana balula ki moi c'est tout ça et puis ngabi Moïse atika oloba ngote atanga ikombo te papa atanga ite bon et puis Moïse pa mutali boma te po aloba makam donc na minute oyo parole à mai ya Moïse. Si on a une version à Moïse, tout ce que je parle là, ce sont des informations qu'on a soi. Si on a obligé, il faut la zone pas. Moïse. Il y a si on oppose on est livré à 10 parcelles. Non, livré parcelle na yebi. Na mona ayebi sanga en contradiction pour oyokanga. Ah. Mais nga mona okende. Nde na boiso la émission na kepana. Pour ayebi sanga version de fête mususu ayebi. Pour nga na pesa version A na TV. Po na yoka Mike na bengi aboyi baki na kanda ya makambo ebele ya ba peniel nde alobi na teki peniel ba blogi ebele na kanda. J'ai compris que c'est mon fils, il est en train de s'exprimer. Mais maintenant ngaipe bat oh ya lobi na ngako no yo lobi ba couple Madjabou ba ma belle, je n'ai jamais dit ça, na corriger pe sur place. Na lobi na ça enquête pour na ya ko conclure. Na tona question. Pourquoi Atoms Baretena été dans le bien pas na été na TV? Pourquoi Sarah Tola est soutenu pendant qu'il est dans polémique bien à moi na arche pe mutunanga ya kala to yebani très bien depuis mon tel fiki. Pourquoi il y a des morts? Pourquoi il y a des spectacles là-bas? J'étais parti dans l'étude. Maintenant dans une version il y a Mike. On s'appelle version il y a couple wana. Pour l'enquête il faut na s'appelle version il y a couple. Mort. Oui, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Et logo ibani ndeli, masolo ya ndeli. Faut na yoka bango. Na oluka na mbongo pa na bango te po, na ça na bien déjà. Mais faut na yoka enquête veut dire il faut na paix sa population congolaise suite et fait. Mais est-ce que pasteur merci na sur lobby bato ba congolaise va retenir nini parce que la femme la congolaise na ba congolaise souci na biso yoka souci na biso na loko ezalini c'est le fait. Le couple Madjabou doit se réconcilier avec Moïse. Mike doit se réconcilier pour niveau na yoka Mike a oloba
Oh, moi je vais aller jusqu'au bout. C'est comme s'il y a une bombe qui va nous arriver. Alors, to lingi yangote. Ngapela bise nabi tikanga na loba. Ponga na zana nganzete betela kaki. Et banga likolo yindate na péter. Mais là, tu est-ce qu'on peut péter? On peut péter. Mais là, est-ce que j'ai pété ou j'ai dit la vérité? Tu dis la vérité, tu n'as pas pété. Voilà. Comme l'enregistreur qui m'a quitté. Mais je suis fidèle à toutes les paroles qu'il a prononcées. Contre Penel, contre Babi Penel, la TV Azoloba, Moïse, Mike Azana, jalousie na Moïse. Yango mona makamo nyos. Mais est-ce qu'on a dit? Mais, ngana moni na vidéo. Abiso tsete na peso vidéo. Oya. Bon. Na moni angote na tuni pe Penel te, Penel en États-Unis na mimoto oloba. A voyager lobby. Pour akende na États-Unis, donc na ko benga sur asa quitter a commis souffle na. Mais est-ce qu'on a dit pasteur Yondo Sola qui n'a pasteur Mike? Ah, c'est qu'on est en contact na mosiona. Tango ba ke wana. Tango ake matanga wana. Zonga. Tango ah ni nango boye loko pena na monité. Ko mona pasteur Lobanano. Wana ya dim. Dim ezana ba action de. Na oyaki bena motoka. Motezali. To somba nyoso za papa. Tout. Donc, on attend à Betty non. On a fait son nyoso. T'es pour la bombe à une pour la deuxième émission. Matière, Zali. Matière. Donc, nenaye. Tant à Betty. À Betty, kuna maman les lipo bara fanatique ne depuis kala. Ok, à Betty na mariage na bango. À Betty, nzeto bakota libala ya nzemo na ye. Nzemo bakota ya libala. Mais nani maman na pe yo lokola zai na SPJ na ye. Et logo ya salagi wana SPC. Alors ayebisi bango ngapena na idée ya makambo oyo bo loba oyo projet oyo ngape na idée na expérience na nyoso tala boye na salagi pe boye na kena na zen boye na boye tout ça bon comme bino boye api na moi idée wana je suis capable de le faire. C'est comme ça qu'il a organisé les projets de cette maman-là et son mari. Donc maman na papa vous êtes dans projet na bango. Oui. Na cadre ka li solo. Il y a pas lobby qui est dans un projet mon voilà. Depuis 2012. Né ba fusionné. OK. Né ya sali sélection ya ba manager ba benga ba nani ba tongo ya bango. Ba ambassadeur. Voilà. Donc c'est lui qui. Mais est-ce que le côté ambassadeur ba c'est que pe mingi ba bi côté wana vraiment. Bon wana to kenda été. Wana bokoma été. À suivre. À suivre. Po na yaki mingi likambo ya kanda na yenanga. Na tika kia loba nan. Po bozo ba 4h ba 5h du tozo. Po ayebi singa biono. Yoko to lingi ngate tene do to swani a lobi ya koloba parce que so muto na likambo il faut abimisango asisa nyo a lobi pe makambo ya Laurent Dalo tu n'as pas droit de faire de conflit avec Laurent Dalo tu as le droit de répéter un conflit avec Marcelo ngabingana na posa na conflit na Marcelo te na kota ki makamwana ya ebisinga ke non makamwana ya lokuta profi wana yemoko ayebisi biso ke makamwana ya bongo te a regretter ndeni Moïse azoloba bongo po ya pesa ki eloko te. Si au wapi oyo ex na yoan o babotane mwana wana ex na ya Moïse abalaka mwasi et puis babotana ye libale kufa donc oyo akenda e pa Marcelo abi Marcelo pe akenda atika okenda ndako Marcelo te atika okende sika monte tout ça makamwana nyonso eza invasion ngapi bongo babiloko nga na yuki abi noko za conflit na nani te bon moi je crois que apesi elo na sepelika apesi version na ye par rapport à Zayadi, par rapport à logo Vaseline. Mais parce que moi les comme Abi Vaseline à Souka. À Simba la vie. À Simba na moi na ye. Tango azo pakola moi na ya mobali wana. Nde Vaseline à Souka, o nyoso ba oteka wana ya lukuta. Et puis makila wana ya Simba na ya break wana ya système Edoxy 2. Donc système Edoxy. Quoi? Edoxy. Break it. Break. Bon, ndenge la lobaki makambo ya ya modérateur ya batuana ya côté ya ba français wana epa ya nani kuna abiko kende conflit na ba viete ngana sali conflit na Laurent Dalote ngana lobika que bana wana basali Edoxy 2 bazu break mobali makoza na break wana tu bale nde kona ngai nde longa na siliki wana ya trucage te basali amour mais conseil a pesinga bino koza conflit na ba viete wana te po c'est Laurent Dalote ya nanga na ebité ngape na mwa mokolo akala bon à vérifier mais alobi na ngaka bongo et puis Marcelo andeko na yo tout ça bon na boité ango yo lobi ango ata Moïse sokazane bon moi je dis la vérité Moïse tatana ya tikelanga maloba na batela ye
yango nazo sala rôle nanga. Et puis dans la vérité, j'ai fait mon rôle. Image to mona ki na ndé mona masa alobi, to mona ke mona masa na raison. Mais na kada loyenge, to mona désordre kaka banana asengi ngaboy. Na senga na Zayadi abimisa biloko ya senga 30,000 images ça. Abimisa image ya Mutakala onga na sala na épité na voiture. Hein? Mutakala na sala na épité na mbetu. Mutakala o na sala na ekobo moko. Soka abimisa yango ndenga na osenga pardon na monde. Po ezate po to bimana ete. Mais osenga pardon monde nanga se retrouver na mbetu wala osenga pardon. Bon mbetu a expliqué d'après hier. D'après il a expliqué biso. Pense qu'on a chambre à vous les claviers. Bon, c'est na chambre. Ah? Ngai na Mike. Ba bete ko zaye. Yo ba mitengeno ezaliti. Yo ba break de pote ezaliti. Mutu mo FC ngazana 58 ya yo. Eko bima. Pasta yo zo bima. Ezali. Elote. Bendoxi. Elote. Abi yo pe yo ni mokolo jamais. Elote. Yo moko yebian. Yo te yo le voilà te. Mais est-ce que ça fait mal? Mais na lobi boye. Na sala be ko bolanga kala. Otika. Na sina tubela. Mais ko tubela nga websanga mo tubela rate. Oh. Yo tubela ni. Na lobat. O lobe pa nga te. To be ba noka aso ba ya yebisanga ite. O tubela ga ni. Ne kanga ka na ekobo o loba te. Na bima na danseuse na tubela. Na loba ina na loba te na ba maser na loba banani na loba ba break nyonso na tubela na loba. Ah pasta. Eswinga. Nande. Maser na viola inga. Maser ngo aga na adoption la moi c'est qui tongo mais viola inga. Première fois et traumatisant, deuxième fois, troisième fois ils allaient viol mais na comment déjà kokende. Il a adoption traumatisé que ah ouais. Tena linga mona. Nani. Na repousser la première. Nani. Batumi balé na banga na mukilo. Ezale. Et doxy. Na yena Zayadi. Na mwa makama mukuna na comment. Ba me chibola. Chibola biloko azo sala ngai na TikTok. Chibola kakabu. Kibola akondi monge silio biende. O remarqué akondi. Mais kakaboy, mwana wana. Na lukaye to sa émission ko. Na chibola. Na lukaye. Lukaye. Muta oyela ngai ya sate. Mais Zayadi so ya nga na sotemir. Ah, mwana wana. Soka kotika lupanga na sotemir. Kwani? Na koka kuvana 2 minutes. Non. Wa sirène déjà. Mais pasta. Muta ningisi mukili. Embarquer monde entier. Ate Eliane ngo. Ezali bongo te. Ate Eliane ezali bongo te. On peut faire une Eliane Et Eliane azali quand même moins douceur. Oyo eleki. Yekuta leki na chibola. Munoko mai. Mais pasta tout on a. Tolobi boye après sa biso Mike atie en défi après sa image réelle oyo longa Mike à part oyo mbeto ya filmage et longa Mike oyo bazo sa break. Mais pasta tout on a moi pas pour convaincre ba maman pour vu que ba monaki ba on peut na mbeto pour oui yango na zolo ba mbeto na tuni mbeto a expliquer. Côté téléphone avec na c'est pas mais papa ba to lobi boy yo kanga pena loba pas senti que ton na est-ce que na défendre longo moko na pesi version ya Mike. Dans ce moi ça n'a pas de violé pasteur Mike. C'est a violé d'après Mike passer les logoté. Passer l'autre. C'est que biso to yo ka version to yo ki version ya Mike. Mais moi ça lobi qui passer 3 fois. Ya mona solo ba maman est-ce que ngana mais mabe ya mwana ngwana ama elete ce qui va ça 3 fois problème des animages à malonga té. Makambo ya sex tap elinga amenda eloko ba kriti elongi nana que de vérifier ba vidéo na ta elongi on a solo ce que ça ya fi wana ya Zambie no so nani wa monoka solo bato na kaka moi ça azo jouer na mutu abana na ye na loba oyo wana oyo ka obiete parce que au moins na wana est-ce que ezaki ye donc nani Zayadi to ezaki elongi misusu à vous le clavier bon vérifier ce que na pota parce que yemo pas le baki que non na kata direct na le que non aza na bolumba pasteur te aloba ko tolanda est-ce que tout le monde est casa aventurier ya na parce que ya le biki aza la image te mais kuna pas Mike à 30 000 pona alongo l'image ya nani mais il a insisté pour la vaseline. Et on va pas comment on dit mais parce qu'il a beaucoup insisté sur vaseline. Oui. Abi pasteur absenga ki ba vaseline. Est-ce que vaseline on a ba yoki voir nango?
audio nango image nango bon comment il y a ça évangile dans mettre de on dit maman mamo donc to version oyé to étudier to banda ko analyser. Mettons la fille nous dit que notre pasteur a tiki tiki bato nyonso aye ko zoyer a bengi na téléphone abi que na ya ko zoyer te na version na kasi ya lobi ke ba uti studio ake ko tikai nde yake na ndako beti ndako bato bakangi ndako nde abimi asengi pasteur bakende donc nakata lisolango finda eleli pasteur ke kuna ba fongolité kuna poke ni ba pasteur Mike akendo tika ene pembeni a Roger Leswan OK nakata montel fit voilà na veni Mobutu tango bango ba fongolité il faut que to vérifier version ya Zayadi kuna soka za bongisa ngo to ebite mais version na ye oya betela yinda moi $1500 a expliqué que tu te alobi ke moi na mention na yaki featuring aki featuring baza pe na studio pasteur pa ki abina tongo pe ba ke studio lisusu mbeto andimi ke zaye mais azali fatigué yango basala vidéo oyo yazol tuna yeke mendenge nini mobile na zolo ba ke azana ba nani ya wanga na bite muto ana vidéo na ngaza te na FCP mobile na ngati bon ce que vidéo et bimaki mususa mi balé tout ça va comme pasteur avant dit parce que la fille a enregistré pasteur n'est-ce pas non a enregistré pasteur c'est bon pasteur donc elle voix pasteur allo beni voix le bato lobi boy quelque part pe la fille ton encore tu pasteur Mike te na dossier juge yo mabe no mo kimoteta na opesa na ni raison Francis Tatou chambre 26 na opesa raison hein je te localise Aïcha Coco. Papa. Aïcha Coco. Papa. Tu as l'indicat dans ta poche. Moi l'indicat. Oui, avec les fils. Non. J'ai vu les localisés rouges. Toi, c'était bleu. Oui. En tout cas, que Dieu me pardonne. Toi, c'est quoi le moment là? La vie d'internet. Tout c'est là capable moi aussi les capotes dans six. La fille Batu basengi pe zawadi ba question je pas Sylvie Bongo. Te yo lukaye. To récupérer ka zaidi auto ya na yawa. To benga Mike. Na benga Mike to tiango live. Te batu ni boye, balobi boye. Na audio wana o pasteur Mike abandé ko loba. Pasteur Mike na conversation na biso bana basi to comprendre. Abandé ko reprocher pe zaidi. Mais to reprocher. Yo yaki awa pour to travailler na yo. Ngana zoa que comme ma sœur mais Zayadi il faut le sunga biso donc à continuité comment expliquer yo katika ka pepe pas alors bien ko pesa mobimba te abielo ba sala Rosini yangwana soki ba kataka Rosini ata na 1 seconde banga ko isa Rosini mais erreur ba sali ba tiki vidéo ke moi mulai nde yango ba ko découvrir mensonge OK abi moi na masona a kata biloko pourquoi Azoa Kinyon sauté mbeto 1 heure du temps ou 3 ce qui tout là il fallait filmer. Mais est-ce qu'au moment où on est que français pourquoi filmer qui tende ba qui na voiture Mike Azolo babi so a filmer na ndako pourquoi filmer voiture té surtout ça break na voiture pourquoi filmer ité on a za concentré des pasteurs nani on zawadi motel fikini tina ndako Mike na gitambo ngana douté ngana douté mais version ya Mike c'est un doute et tiens moi doute pour la côte analyse. OK. Et tout ce que nous critiquons même pour en tant que Mobali. Oui, en tant que Mobali, ngana kanisa qui vraiment ba vidéo ana eza Mike. Ouais. Yango na zozongela ngona ndotala ngo. OK. Ba pota wana par rapport na yo moi makola pasteur eza na banga benge pasteur serviteur de Dieu. Na bili pa ko yaki. Ana moi mipende ya muluba eza ya otonda. Moi etonda. Yo ndeke on bien. Te na mona ina ba couper aye pa na ba couper. Moi mopende tunda. Mitenge penda. Wana penda na mona ondire antilope. Oyo. Oya vanda ina se wana. Oh asalagi eloko ya simana oyo makila ya break de break. En tout cas moi bon peut-être caméraman azu yango mabe mais en tout cas makolo na moni Mike lelo na ndenge na yebelake eza quand même makolo ya baluba. Ya mibala ya baluba. Eza moi ya kovima. Mais parce que ngalinga to longolaka koto yo. Côté zawadi na kati ya vidéo na lobaki papa c'est passé bon soit disant to tiki clavier. Ba benga yo ba loba na biso ba koma pongana zongela Mike. Mais est-ce que parce qu'on a nyonso et c'est passé? Bon, nyonso yo Mike, il faut apprendre que Dieu est en train de l'enseigner. Okay. Qu'il cherche sa face de Dieu, qu'il cherche même ça aide est raté. Mais que les autres oyo na kati ya conscience na yo bazo accuser est-ce qu'il est innocent?
comme il s'est retiré, je ne peux plus le condamner. C'est-à-dire qu'il est en train déjà de chercher la face de Dieu. Mais qu'on ne charge pas quelqu'un sur quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est que je ne veux pas. Non, on ne prend jamais un coupable innocent ni un innocent coupable. Toboyi lobi a resenga pardon zaati. Nga na lingina mona zaidi yemo libala pese kufi. Na lingina mona yo me faut ça l'émission nga on na studio mususu nga côté mususu. Yo qui opposer question aux ongelinga na pese question poser après na boyi ba problème mama na makambo ebele ba lukanga. Po aya o créer nga elo muzwa na simanda ko boyi akukutianga mipende na nga na simanda na boyi. Na bangiye. A bangi. Oui, non, na bangi. Le roi des pétages au bangi. Même à tes kobo baloba mingi boyete. Ouais. Moi si kobo zeloga mulili. Yo zo loba ngona pété boy. Loga mulili eloga mulili ndena mona bangango balaka na TV na peut-être de l'esquisse. Nganga loba kadika mona eloga mulili baloba ngona polelete. OK. Est-ce que ça va? Très bien. Au moins bilo zo mona Francis tatou. Après c'est asaima kiona. Ake ba ke récupérer sous moi na ana ba pese mbongo. Petit na biso. Mais avant la paiement na professeur na ya hybride. Petit na biso. Na sengi ayat. Ouais, il faut y une émission. Na sengi ayat pour na yebiye bana kale faut ya. Oyozo ça na émission. Oui, ayebisa nga yelo nezoleka. Ma sengi pardon, albi qui va passer rebelle. Pardon, te passer moi kesi mana été. Ba kosa ki asalaki makamuna ye moko. Manki on est à la bongo so raté ko futa mutu mongo a lobby. Ay ba fute $15 en route. Zo ki te ma sengi pardon, yo mazo ba ke. Voilà ba pesi. Eza bongo so raté, o qu'il faut pesa pour so mamutu te. Oh manki on ezarani pas. Manki on ça dit faut miracle te na le canal. Je te localise. Ouais. Vous comprenez donc eza bon. Mais wana tsko ba yeli o mutu. Bo sali scénario na bureau. Que ndenge za boye basaki mo ezana totie banyoka na kati yo kolobaka te yo ndima kaka to chelo ndika na poche ba ina ndika batele na poche après tango siko passer a obenga yo wa ndika we bimisa bimise we ozana singa noir we abimisi we après we ko mekanga tout ba grimace ba ne siko plan isa emit mais erreur de ba ko basala ke pa mona na ba pie mbongo te avant. Et les gars, ils ont été à la TV. Ah, il y a des gens qui ont diffusé. Les a diffusé, ma famille va menacer, na batunion soto yebiye. Babado bengaït. Ah, petit au comingang. Oh, t'es qui manquiona. Mais les gars na TV image ah, né na émotion. A sali ma vidéo. Si koyo manquioni si fa zongela ina ba mettre wana. Tina famille pour moto ce qu'il faut pas bomba tina famille. Faut moins 500 ou 1000 la famille. Vous voyez, petit on a super 1000. Pour l'euro, petit on a l'équiton. À quoi il y a qu'on change version de sur l'été. Nous avons inspecté. Il chef il va passer. Oui. Donc, nous allons aller. Alors, sur aller, il fallait aller au baquet. Nous allons boyer. Nous allons boyer. Na salaire qui on a mais ba foutu nga monanga. Il est qu'il faut aller au bandé à moi. Le colanier Malamoko est pessi déjà faux parce que ba mettre nyon so ba yebi ke za bon. OK. Erreur wuti tam se pas na ye francité, erreur wuti pas ba financier. Bato ba za permis ba passer ba le ba mbongo. OK. A côté de l'autre 300 ya le mbongo abi ki yo ozonga so pas na été. Mais betis ko na TV. Siko ba yebi ke ah mbongo il faut d'amalité. Alors pour arranger, il faut aller donner maintenant une grosse somme d'argent papa na famille Bolimi sanga ezaki erreur. Totie moi $1000 yango to sukola ka famille. Mais est-ce que pour nous, on a peuple de Dieu? Bah, retenir pardon, bah, c'est c'est du manquiona. Donc, on a moins de bâtir les cas, c'est pardon. Manquiona. Bazoa qui a raisonné. Au moment où il y a un podium, c'est du manquiona. Ba chambre 26, manquiona. Oh, c'est du manquiona. Moi, je suis prophète. Je sens la prophétie. Bazaba, tu es école, yé, mentor, na yekas, papa, na, oh, ba, kimisi na. Au moins, ma photo n'a été. Oh, il y a un peu de suite Alexa et Moutou, à ce que c'est Moutou le Koutan. Ok. Il y a un papa n'a été. Tourna, il y a un Nicolas Zozong s'appelle Image, vieux Mouton, Mopé. Bitiatia, ma bogo, Tiba, Baroya, au collé, n'a bisca, Bacolarati. Pour Mouton Mopé a prié pour nous. Pour la français. N'a pas ensemble la pona, il n'a qu'un petit nanga. A solo bien. Hermo Kebu, mon frère, n'a pas l'énaki. Mais il va profondeur mususu hotel. Vous avez wana manqué parce que après 6 chambre 26. Mais chambre 26 wana
Et ils allaient des hôtels, ils se retrouvaient des hôtels. Tant qu'on va vérifier, Congolais a commis un an. À quel hôtel, il y a 6 chambres. Alors, bah filmer on va tirer sur Facebook. Il était obligé de revenir à la prophétie pour dire que l'hôtel on a bezali un peu ami balete à côté à Inga. Un prophète ne revient pas. Kamere sort à Obima. Kabila va rentrer ou son esprit va rentrer. Oyo kité maman livre dans lobby. Na stade. Voilà que moi mon ban langa dans jeune. En attend. Ou ça les sous confiance. Ko kenenyo sur ngwan. Asa na droit père ozonga. Donc la prophétie là on appelle ça on a eu maman livre le bien éclat prophétique et consacré. Donc bref na lobby que président a un problème topé na lobby que boy il y a des problèmes et il faut ça les mabongo. Bato amona ke na lobby que IDPS ba problème au bima IDPS ba moni kabunda ke trouble bima IDPS. Prophétie bundaka yango moko. Prophétie za ko asemi pour entretenir yango mwana ko bima. OK. Oh, prophétie sur le pesami. Et il y a un moment où il y a un makasa au bunda. Et c'est le ganzam. Comment ils ont réalisé au bité prophétie yo et ande chambre oya côté on est na oloba po ezaki na 26 chambres. Bongo wana ya yo mona ite ke zami balende. C'est-à-dire muto appelle ça qui est CD, babenga on CD. CD c'est-à-dire yo yebo petit yo. Jojo appelle singa biloko no avant yo yao. Vieux kanisanga. Maman zoya a outa place boy alati bleu alati boy alati boy. Et yo so benga de na téléphone na zio de na mankion. Au bête lo moins ba blé boy et ça na ba fleur boy ya ba couleur boy bête chenette boy. Tala ndengo sali noani na se au bête vert na rouge à songe. Na maboko lati de chenette autant de bagues. OK. Na petit détail. Vous comprenez? Très bien. Na coopérer ce qu'on a break na mutu azaka pas na yo wana o na ni wana. Étape ça mona ningo l'attaque. Na se à l'attaque sous vêtement ya bleu. Na soutien à couleur beau. Na baki selio. O la kao. Ça là on offre na $1000. Maman livre au yamba semaine prochaine câble 100 millions. Qu'est-ce que papa c'est là na que le bendo tikinga. C'est ça le manque. OK. On comprend non? Très bien. Ba benga ba copier sa prophétie ba benga ngo CD. OK. Donc toi ça y est déjà fait son livre nanga. Ce qui lelo ba prophète ba opé sa adresse en direct ba tout musu boko vanda na place wana. Erreur c'est maintenant zo lo ba oza na place boy mo abesa pe adresse ba be ngiringiri. Comme il y a PC ngiringiri ça numéro adresse wana te comme wana avenir ezate. Ce qu'on a numéro mo na copier pe numéro mo na so ba copier numéro il faut copier boké directement na Vodacom na la police. Copier ça comme moi moto. Au moins ba numéro wana eza ba numéro mo ya mbala moko. Ba sombi prépayer ba boaki ba buki yango. Pour so que luka ngo ezate. Oh, tango ba to benga numéro il faut ba policier ba zo ba numéro wana. Donc on a Vodacom to localiser c'est comme moto wana abengi. OK. Bakoye ba antenne yo e bengaki. Obi na ibite ba progrès ba oraté ba la mongo ya ngoyo. Tant boke na Vodacom bo pesa numéro réquisition et salemi na procureur. Bakoye ba ya lobi appel les aïna lemba. Il faut antenne ya lemba esani. Et capter en haut. Et capter en haut. Mais ce que PC antenne ya ngiringiri to limité. C'est gazaï na bureau. OK. Donc il y a des choses oyo nga nazo yinande ya ngwana nzamba za mususu oyo asai viol na Canada kuna ayeko batama abima ndeni ala di ba robe ba nini so ba kilo ayao amo pesa ba lo so te mobali azaluko adinilesi j'affronte les juges vous me condamnez je pars en seconde nzambe nanga bimisanga. OK. Abisinga te. Abimisa. Na banda te. Wali banda. Bon, donc on condamne mutu akima ki procès. On peut pas fuir le procès. On doit affronter le procès pour la cérémonie nanzam. Chadar akima le procès. Akimate. Bakima moto. Akimate. OK. Quand un pasteur fuit le procès, il est un faux pasteur. OK. Yo kotendolo hein? Ouais, j'ai assumé na samba devant batutu. Nzambe soko kimi se koza na responsabilité na motema. Yango moni Francis batata ya solo bana mboko. Yo tata mankiona et yo peso mankiona. Moi na mankioni sazana. Mankioni. O bagoye kolisa yo technique. Et sopio parce que na minute sopio na ndenga mukete. On a un grand prédicateur. Fado tika na wana. Moi loge ye obeti. Tala petio na ndenga sa monsieur za été zanzambi. Batete la pe ezanzambi. Pour nzambe ala que OK.
il faut doser le langage. Même ndenge na oloba, on va ndenge na otia ba nuance. Ba nuance on a otia ba brique. Na enquête, na boé, na lobby boé. C'est comme ça que les choses se passent. Alors quand on va têter là bas sauvage, il faut faire attention. Il faut faire demander pardon. Au moment Mike tant a pesé affection. Na bo bien. Au lobby mbala moko. Na lobby pourquoi? Pour et loba makate à mon attaque ngana injuste. OK. Ce que je dis, c'est ce qui m'a répété. Moi aussi, j'ai réfléchi. Je dois aller regarder les images maintenant. To sengi, ba clavier, ba péter, bino yonso. Bo côté image, bo savourer image. Bo tala ceux qui potent ça. Ya muto moi ça za likolo. Bo tala siko be kare ya masolo to beti, bo ça débat. OK. Bon bo pesa question. Na luka siko couple majab. Faut na mona bango pa pesa nga version. Version ninga explique que pourquoi ba lo ba to kufi kula ba lo ba to sai boy. Est-ce que yo majab? Est-ce que maman est-ce que moi quand tu bimé ko déstabiliser majab ou te pasteur? Non, mais ce qui est à Nzambe et Obunda. Ce qui est à Nzambe, ba pesa version de fait, Mike a pesa nga version, na yo kapé couple ana et puis token. Est-ce que Moïse a kondima que ndako na ye a souffrir ko tonga ezaya bino otongela ye? En tout cas, bana kin moto ya liboso. Moto ezali pona oyela bino version ya Moïse. Yo pasteur Moïse panzimi ko yambao. Oh, mais vous voyez manga pour version on a ébissé déjà. Que voici ce que Mike m'a dit. Mais papa na kati wana pasteur Mike explique on y bazowela na pasteur Moïse. Qu'est-ce qui se passe? Yé perzo tout na pe que asali Moïse dit. Il y a le bini Moïse à soutenir yété. À l'obité, il y a pas là habite invité Moïse dans l'organisation ya Mazabu Momboé. Fala ya ayate. Azotuna siko Moïse azotuna ye alingi nini pona ye. Maman ba taf sapoto sisi maso na biso yebisa ba maman siko na tena na caméra na biso oyo. Makambo nyonso leki ya pasteur Mike na Mike. Azote ya biso totike kopo. Polika monyoso anevani ne kopo. Ekobiste. Deuxième nzambe azote ya biso toke ba pe na basi. Il y a des pièges. Et là, ça ne sont pas si ma casse pour habiter. Moi, c'est à l'ibala, na maman, mon bal. Ah, mon tapité. Mon tekobo. Oui, parce que moi, si à l'ibala, à cause d'un apité à ma casse, oh, il y a le bela. Bah, c'est un peu calcul. Et vous dites. Bah, aujourd'hui, bimia. Ah, ouais, nengaza. Il y a 2 mois, il y a 2 semaines. Nengaza. Ah, bah, ça, c'est 2 semaines. Nengaza, on a crédibilité soutée. Ok. Et là, tout le monde a dit, pena, moi, non, bakenda na mnache bakenda biso bazo le kokoti sanzambe na makambo ana te bakenda mususu yo oh mususu na zo yena ni ke soka zo yemba motema nkolo feza mika ezo beta po kasa be bonzi ke babu kufa na kasonda na ifuma laksi baninga mibale ba kokuta na sika moko te oh ifuma ya mwana okufa mais pas na biso basangata soki yo obimina ya nanga ngana bimina yo Roger aye abimina yo biso mi balé to mona na sute infuma soki moko na biso abeliga na ye moko fa kufa OK infuma mais est-ce que ne motema ne frère na biso meka ki motema nze mezo beta papa wana made Mike te mutalo ba frère na biso makenda ye ba na liste ba problème mais Mike ba bisinga beta ba oluka ba makenda ba bata mande na ndako na ye abi asala légitime défense abateli bato bazaki ko luka ba basa ba be abi ba oluka bango wana bazaki na ba na ndako na ye bazai papa OK tango yindela ki bango abi baza innocent baba innocent OK d'après ye non OK pas Moïse a expliqué au niveau de ce dossier. A expliqué nga. Ndakwa Gombe. OK. Makambo yo Mike alobi yo est-ce que c'est vrai? OK. Voilà. Parce que comme Ndakwa Gombe on ya belizo konda photo ya mbalo. Moi si wana o ya lobe mambo ya pas di comment là. O ba lobe mambo ya Marcelo que moi si wana regretter abi ba conseiller makambo. Na tout na épée de souci. Oponga na yo kaki. D'accord comme ça. Tout na biso payer pour ni akataki direct à jeudi. Bon accord du Christ. Corps du Christ. Mais ngana boya. Et puis que bobo église, bozo ko biso baba banzimi na bino. Ngana bomi. Parce que vous êtes serviteur de Dieu. Singa tour na bango na saki ko. Mon image nanga. Il ngana peso tour. Te na tuni. Et ngai so na na kati ko bona pesa nga tour. O mona inzoto na. Parce que moi le cause qui comme tour ozo ko insister mais ça vous avez na peso tour. Yo l'équipe moto ba bete ki pa. Kala ezala kata to za ko les aki ya tour. Ah, vous savez comment tour. Puta ma pétage. Oh. Bon, nous sommes tout. One internet, ou après internet. C'est quoi c'est
Bon, on est tous à microbe. Oh. La émission, elle a aussi des armes, mais aussi là. Mais pasteur, l'église corps du Christ, c'est ça. Et ça, parce que écoufité dans le spirituel. Parce que le séjour de moi, on est prévodeur pour écouter elle. Mais battu bilé, bazuki. Ce qu'on va balancer, c'est ma wapi. Bon, na couple madja bunga na sengi, le col a manqué ba opianga ba vection. Moi, na condamné bino, exacté. Na condamné bango liboso. Oui, na bon, na condamné bangote. Na loba na osa banquette. Mais pour nous aller tranquille, il faut na mona bango. Pour permettre de passer en version. OK. Dozoluka, audience na kula couple madja. Na senga audience pa na bango te ba bana na nga senga audience de ni ba yokinga ba binginga. OK. Ba passer en version de fait. OK. Et permettre na 3 sortes de cloches à Moïse, selon ya Maï, son ya public, na son ya Maï Kalamba. Et bon, on a conclure. Toi si ça m'a sonné, biso na tunyo pena mingi te na nga mi plus yo loba. Na kozonga peut na de bias mais poto na gas ko na mituna nge belé. Mais pasta. Et l'on est aussi que lelo batu ba comme préféré yo. Bon moi je suis franc. Au moins na oudé par Kalamba. Na lobian. Na ota la Moïse, na ota mututé, na ota la véracité. Je peux pas cacher. Pour ça Moïse a bimi sango version mon avanga. Na souveraineté et l'accepter que dans la démarche c'était pas à mabi na après même ngande na boy na après akuta na Marcelo na après akuta na Laurent Dalo na tout na ba modérateur wana je suis prêt ba modérateur au basali ekobo oui oh abimina moninga mbali voilà moi je suis l'homme de la vérité je défends la vérité il faut pas perdre ma version dans mon mic na tout nie pourquoi boyinga na téléphone ozo le bana lo ba makamondenge version mo enza. Si tu ne me contredis pas, comment moi je vais laisser Pessanga version. Vrai à you. N'a Pessanga version. Vrai ou faux, n'a pas cette version. C'est aux gens de vérifier ce qu'il a dit et d'analyser. Voilà. Parce que si ma soeur n'a pas mais ça passe mingi. Église eza na makiona. Batika makiona. Na bise bango 2022 nzamba orevese église. OK. Orevese ba potisa orevese. Yango eloko nzamba osala. Alors, tozonga nzela. To luka nzambe oya solo. To luka ndenge maika ke ko luka. To luka nzambe biso nyonso. To se repentir. OK. La vraie conversion. Mboke ko telema. Mboke zo telema te po ba passer ba na pétage. De pétage côté partout pétage à haut niveau. Où est-ce que tu as un pétage ni? Extraterrestre. Il y a pétage. Oui. Des hommes mataka. Et maté comme on dirait à des hommes mataka ba kasa pétage. Oui. Tala mutoazo pour na $15 à quelque mitikana à miko sangandoki. 15 000. 15 000 francs. Ça dit la souffrance. Dieu montre qu'il y a la souffrance au Congo. Andima kiona. Andimi poisson bakwanga na kabri moi deux bouteilles à bière lobi à qu'est-ce que esika mutusu. Batambola kaka bongo. Ba maître bazali o bayela ka entraînement. So on ça avec le baye biso ndenga obalusa miso pour monter comme pembe kaka même au monde na boulevard na ebele na avec le OK ba ko ça biso donc ba si baye koli ndenge ni obalusa miso donc na paralytique basé à kapenda ba zu mutu ba l'école ba l'action ndinga odenda ba dena ndeni au footinga combien nazo zela na après émission na mona au dimanche où il y a tourné. Oh, faut la personne n'est pas non. Na mutu oh ça c'est bala internet bomoni awanga ninga na mission sécurité mais non pas ça va entraînement ko comment otambola comment marcher yango batika biloko na nzambe na biso ya solo aza yo bozande konanga vraiment na prier le nzambe pas moi mais ozomona to ça ba bêtise ce qu'on nande kwa muninga akepende kona yo miracle zo sa maté tout ce qui s'est fait là sont pas des miracles et des témoignages à l'okuta. Nakoza na connexion mona zuyo na pese musala na kosakola ngona tongo mama ndeza bwe nzamba zo pese musala ngama on a créé connexion mo ba pese musala alléluia mais lelo ba te passer à prophétie ngana moni azu musala ba tu peux congolais pe azara faible abadole la peine ndako ba lelo prophète des nations nanga moko botika ba aventure na bino bi prophète des nations ana osala ni ana zo bunda bino boza Léo Banzo gagné hein. Oh, mais il a vieux, dans la salle vieux. Oh, ça. A pété. A pété, n'a pas pété. Pété je vais péter. Na bête yo ya solo na ndimi mais ndimi. Moi trop hein. Na ndimi. O bête moi trop, faut tikana. O sengi bolimbisi hein. Na bête mingi. To sisi masolo na biso pasteur nzamba pambola yo. Na nyoso communication na bato bazora pe ba ba arrêter naka.
Merci, mercredi, na Arche 17h. Parce qu'il fallait passer à le 17h, dimanche 9h, na Mbologo 87A. Église à bien, moi. Boya to pété. On a maquillonné Té. Mais les souvenir au bloc en 2023. 2023, ils ont mutu makasi, bien que le président Oleka, mais ils ont mutu makasi. Il y a mutu makasi. Pour l'élection, ça. Mais mutu makasi. Mais belé avec l'élection, ça. Ezali, bienvenue, langa, oya, seni, à lobby, na fête, motoké, abi préparé, vont rendre l'élection là. En date prévue. Écran est fumé, non? Écran est lobby, qui est, moi, léger, retard et aux ala, mais l'élection est aux ala. Ils ont 2023. Président Obima, oui. Mais perturbation, il y a makasi. Mais tout bon de la ponaïe. Pour danger za mingi pana yi. OK. Si ko batwa longa na système à coup d'état, ba ba comme na système ce ba maladie, ba mbaso na motema, ba biloke belé na nzoto. Donc photo bonne de la pona. Na sengi audience na okene na komona yi et puis aux arabes. Donc et longa na zo insister. Pour na Mike surtout pasteur Mike. Toko ma sérieux, Mike pas l'esprit de vengeance dans ton cœur. Azana ngo? Oui, azana haine makasi parce que na minute où ya moni ke batu ba lingika ba salema. Il faut éviter ça. Dans Sengi Pena Marcelo, dans Sengi Nabatunyoso, toi, okay. Dieu nous a envoyé un message, soyons prudents. Okay. On ne va pas s'entretuer pour des petites choses, et on doit travailler ensemble pour la gloire de Jésus. Okay. Là où il y avait du pétage, là où il y avait des erreurs, renonçons à ça et allons vers le bien. Ne prenez pas toutes les choses en mal. Frère ou faux. Et à un message. Imaginez ce que vous na moto penda zuyo penda ba film penda mobima mais le bien. Donc moi je crois que c'est un message que Dieu a envoyé à tous les pasteurs, pas seulement Mike, ni à Marcelo, ni à moi, ni à Nani. Ayo qui peut battre sous vidéo mais les chaos fallait azo finga non. Fallait n'a pas cité mon nom. Il y a des gens, il y a des pasteurs qui passent à la télé qui parlent, ils basent belé. Vous ne pouvez pas beaucoup y a pour créer un problème à Fali. C'est mon petit. Donc il a parlé, c'est un conseil qu'il a donné aux hommes de Dieu. Mais c'était pas toi. Non, mais ils ont gâté parce que so ka banginga ta beti nga pe na obeta to obeta na niveau moko boye donc ils a jeté mais na maloba fali atangingate bo soki na se ya mutema na eke na makanisa otanga nga akeba parce que nga basanga na ngati nga basanga na ngati pour nga na mutaba dossier mutaba pièce contre pièce mais pali yo bongo na leki na te na lobby pour ma mususu roza mutana na mutema oyebite le cœur de l'homme est tortué. Tu as parlé pour des pasteurs ou pasteurs ou yebi au Tanguan. Mais si quoi bah toi comment le bah délilesi bah combien on peut délilesi. Et ce que le bah alors répéter émission sur le bah qu'il y a délilesi. Comme ça à ce moment-là je vais voir comment je vais regarder les armes. Mais ce qui est raté, faut faites attention, ne faut pas aller vers le combat avec des pasteurs. N'allez pas vers le pasteur parce que ce qui même à terre au lobby ngati. Oh, on a fait attention avec des pasteurs. Ce sont vos pères. Keba. Si vous connaissez ma pasteur, Keba. Vous tolérez, ok, ne vous pas pasteur. Donnez un pasteur bongo. Yo tika musicien. Tika la musicien. Tika la moana. Kosima ba pasteur. Bo sima na entre bino na bino ba musicien ko kende vers ba pasteur te ok musika. Déjà bien dit. D'ailleurs, c'est pas là qui tenait le bel à passer. Tenga le pour le pasteur, attends n'importe quel pasteur on sait pas là. Pour fallait abotama respect. Na moni comme au répondre na ba pétage trop à bilo rabatu keba. Même baninga nos collègues musiciens même na batu. Yo zaki muta calme so batu ba lobby au vandi. Donc sois calme, continue à faire, ne touche pas au pasteur. Sont de loin. OK. Entre bisu na bisu to bunala. Yo ko péter les bancs. Ngamo na péter les bancs. Mais yo muta libanda keba. Parce que comme Azalaka bien à Tatou, que non, il est en train de protéger Tatou. Or, c'est pas ça. On comprend. Pas tout. Net audio, c'est 80% vrai. 20% moi, trucage, je gosse à la main. Audio, c'est pas bon. C'est-à-dire que l'homosexualité est à l'église. Alors, mais ce qu'audio, moi, je sais qu'on dénie. Voix pendez, il y a 20%. N'en douter non. Mais en tout cas 80% n'a bali koukoumana wana eza en 4. Ben 20% il y a doute. 20% il y a doute. Bon peut-être des abilok à kala mais en tout cas voir wana nani yango.
Voire 80%, mais 20%, peut-être que la technologie comme peut makasi. OK. On ne sait jamais, mais en tout cas, il aura ici là. Là, on a le manafali. Bato yi langa ilokwana. Menga na ebi ko tangi na okombote ponga na za muta mafinga te na finga batute. Mais ceux qui est vrai na fond ya moté mais za bongo ya mabe. Ponga ceux qui muta simbinga na okenoti na suka. Pe na otio na se. Mais fallait appétit na nga voilà. Ceux qui est pasteur mo boy kokoti sa makama ba pasteur na mamunote. Donc fais tes trucs avec tes collègues tout ça. Kokoti ça va passer été. Biso na biso to bomanaka. Mais yo mutalibano ko kota te ata passer mo mabe. Yo ko lobelete. Pour yo zana droit mon côté. Entre vous les musiciens, pas entre les pasteurs, même à tout fini passer à mon cousin église. On a battu deux. Na ko côté là. C'est pas bien. Retire malobano par rapport à la pasteur et puis soit kimia. Ongo sa guerre na mokili moma. C'est pas normal. Ba combien? Donc ba pasteur, ba za ba tata na yo. Alors, donc là la moni batiaki comme na ngana ngana zongilo. Mais na moni ko tanga ikombote na discours na yo ba relier. Na tchena se. OK. Hein okoko. OK. O mona ote? Na moni on me ngana ba tuko na ba discours na tanga ikomba mututi hein. Parce que ba lo pe ibanga molili ache IVDSV to sisi maso na biso to tema pasta. Merci beaucoup. Et mabanga. Tena obeta na komi na réduire ne mabanga. O réduire hein. Jeff Daddy le teta. Oh azongi. Azongi te ya zala ya lo. Ya mutete la mayele. Tala ba tete lo kwa papa Jeff Daddy le teta. Yo le koko tende mete kwa ile. Non ici les là na pia mabanga. Non personne na na de kabo. Papa wango je sais pas ngabo to tenga. Juste panzu na pesi mbote pe na Maman Denise Nakero. Okay. Yo peux poser maman stade mais to zango. Prochainement. Yo peux poser un stade. Te me stade ya yo. Ya mama waro. Mama. On a yango te stade maman. Te babi ya plein. Plein, stade académie. Otaki Natalaki. Otaki tika na kai ka to sola. Yo taki stade maman. C'est là nanu te. Et on dit me kotaka ouais. Mère problème na kara mikolo na monelo ko. Aseli. Kara. On est rendez-vous à Bassi na stade académie Sava Joseph Kabila et indek mabe na académie. Na pesimbote na prophète Dominique Condé, tête ndai na maman Rachel, sur Mbomba l'imbattable Djongade le meilleur restaurant à Paris. Ketloa Arthur Zemene, Moutalombi Diezola Winnie Barouti, Henrique, Trésor Olangi Solo la bien, King Lova. Azali na PC pose. Oh. Ben Lobich, Elise Salou, on a fait pause. Donc, on ne tombera jamais. Ne tombera jamais. On a quoi en accompagnant à les têtes. Les têtes dans tes téléphones parce que ma fumbe. Yé Moulouba, à niveau, il y a haut niveau. Il y a la monte. Qu'est ma fumbe? Maël Amboka. Donc, yé, niveau à l'icolo, on a maman, batuloko là, Abedachou. Na maintenir. OK, baza. Bato penda ba solo la bien. Kitoko. Passer Konde a solo la bien. Ya mama safana. Na oyo ya nani Kabundi Ales. Yepe kitoko. Na mona bozena ye Mais parce que tout kenza mukuna mba photo mo ezo série na internet, yo na papa nanga batomalo waka, bake mafumbe. Bozena ke mafumbe. Ça c'est les savants. Ouais. Non, je connais les Congos. Je connais les Congos. Babaté. Attends, vous êtes là. Ah non, finalement, bino bozi ba tout à Maël. Tout ça ba Maël belé no baba Martin quand ba kufa ba tété la ba ke mafumbe. Ta muto abeta musique makasa ko la mboko ba papa ba mutete la. Ozo mona te. Oui, yo ba teke le waka za mutete la. Te na ba été. Ke mafumbe. Ouais. Donc na pesi ba ngonyo sombote. Et puis voilà quoi, na suki na ngaka wana. OK, merci beaucoup pasteur, merci. Bon s'abonner massivement dans Kasa Network. Ba popo tenir engagé invité na biso Ça le lo ma bete na lobby. Ah pasteur. Na lobby. Na lobaka na mobali. Bon. OK, ma prison te. T'étais prisonnier na kati le lo na lobby na ngamba solo. OK. OK, merci beaucoup pasteur. Ce qui est sur une lobby te. Azoni peut écouter les sous. Ouais. On va péter. Je refuse. Mais faut péter non? OK. Pétage. On va péter. On péter. On s'allie kitoko hein? Merci. Non, bien habillé. Ouais. Bye bye.